matondo ezongisama na nkolo na liloba oyo touti koyoka na telemini de Kuris nazalaki dimanche na Ziris natali na lisanga mobimba mpona mona soki azalaki wana na suka nde nayoki ke afandaki kuna derrière dans un coin. na nsima kuna na makwe moko tokolo banini mpona na likambo bo bato bazotindikana mpo te baya liboso awa bamosusu bazokende mosika kuna oyo baza na posa ya kopesa balingaka kofanda boye tozongisi matondo na Nzambe na oyo nyonso aza kosala tozwi na mobimba na mongo na lobiko likanisi na Nzambe. Mokolo na lelo tozalaki na sango ya mawa ntango ndeko Enoy apesi nga sango ya tata na ye. D'une certaine manière, ce genre de nouvelles na ndenge moko boye makambo wana esimaka biso na mitema pesa biso mawa. On pense alors à beaucoup de choses, tokanisi makambo ebele, notamment au moment passé ensemble. Na bangongo totambolaki tozalaki na elongo. De ceux qui, du moins, je l'espère, je fais partie de ceux-là qui ne se disputent jamais. Azali na moko na boyo balinga ko benda na te. Était un homme qui avait fait l'expérience de Dieu. Ndeko na biso li azalaki moto asala libiki na Nzambe. Kasi était peut-être un peu en arrière. Kasi ezalaki ne comprenait pas clairement moi si ma pesa mingi des frères et des sœurs bien-aimés. Azalaki ko sosola sango malamu te. Je regarde avec un bon souvenir. Kasi nazo tala na souvenir malamu. Ou bien je garde un bon souvenir du moment passé. Ata naza ko bomba souvenir malamu na tango tozaki na elongo. Mokolo moko ayibisinga ndeke wale tokokopendana na yo te. Ata naza na lolenge mosusu ya komona boyebi bato bakokobendana wana toza posa ngolu te kamwa mutu eningani aleo makambo ekei kasi tokutana na bato motindo boye bisika biso. Mais j'ai encore lu dans l'épître de Paul, kasi natangi na mokanda ya Paul ntango alobaki je me suis fait serviteur de tous na mikomisi mosali ya Nzambe na bato banso mpo te nazwa elonga na bato ebele wana eza ngolu. Lorsqu'une personne qui est complètement différente tango moto soit néanmoins pleinement acceptée par bato kasi bandimama na ye na bato mosusu ngai te yo te kasi ndenge tokolinga teke mpo moto azala ndenge tolingeli. Nous avions beaucoup de choses en commun. tozalaki na makambo ebele mingi na mikolo ya suka tozoyokana. C'était un très vieil ami berger. Azalaki moningami na ngai ya kala. Que j'élevais quelques brebis. Il cherchait la communion. Il cherchait quelqu'un à qui parler. Nani yako sololo na ye, nani yako fanda na ye. De temps que nous avons passé ensemble. Ata kubangonga moke toleki na ye naza reconnaissant na bangongo toleki na ye longo tozolobeti quel solo aliloba. Et même pleurer ensemble. Ce sont des jours, oui, des jours comme aujourd'hui, ce sont des jours où on regarde en arrière avec gratitude. Il n'y a pas un seul jour de discorde. Ne prenez pas la bonne direction. Sur lesquels on peut parler sans avoir à provoquer.
Et Frère Branham, qui, je crois, Frère Branham était, je crois, un exemple Deko Branham pour nous tous. azalaki ndakisa mpona biso banso La connaissance de ye na boyebi ya liloba na Nzambe de la révélation. na bofungwami ya liloba na Nzambe Comment les gens étaient faits. ayebaki ndenge nini bato basalamaki Cet amour divin zuka nde passe toute azalaki na bolingo oyo passe tout eza enseignement koleka mayele nyonso ya bato ku boyebi ya bato azali na bolingo monene qui relie oyo eza kosangisa les gens à Dieu. osangisa bato na Nzambe. Amen. Tout à la fin, Na suka nous réaliserons tous tokomona ete que le salut qui nous a été accordé lobiko epeselaka biso est le fruit ezali mbuma du sang ya makila ya mwana pate oyo asopaki na Nous Golgotha. n'avons Amen. absolument aucune peine à croire toza na pasi te ya kondima beaucoup de tous les temps, na ntango nyonso ya tous kala les âges de l'Église, na bileko nyonso ya eklesia beaucoup seront dans le ciel. bingi bakozala na lola. Mais je voudrais quand même vous tester ce soir, nalingi nano komeka bino na poko na vraiment vous lelo tester, nateste nano bino voir mpona komona ce qu'il en est de nous. oyo ya biso tozomona Combien ndenge croient nini véritablement de toute conviction que même de l'époque de la Réformation, bani banani bazokondima il solosolo y avait ou il n'y avait Eke, que très na peu de tango wana, connaissance de Dieu. na ntango wana ya Combien bareformation croire véritablement que moke na nous bango verrons beaucoup moke na de bango ces personnes tokomona au bango ciel. ebele na bato wana tomona bango na lola nani akoki komona bongo ondimi mpenza bongo J'aime ça. nalingi Ça me bongo plaît. espesi ngai esengo Qui peut croire nani akoki kondima que dans l'âge ke na eleko suivant, oyo où le elandi baptême biblique oyo n'avait pas encore été oyo libatisi ya prêché, mais où biblie la sanctification eteyemaki nanu te conformément à la kasi vérité batei telle nde que sanctification Dieu l'a révélée par kolandisa l'intermédiaire verite de oyo John nzambe alakisaki Wesley et na tous ndeko ceux na qui biso ont John suivi Wesley Whitfield na et bato ensuite nyonso to un balandaki. grand nombre d'autres personnes. Merci. Pouvez-vous vraiment croire que Dieu, bokoki kondima dans mpenza sa grâce, ke nzambe na ngolu na ye a inclus tout ça, akotisi bato wana nyonso là aussi, qu'il a aussi sauvé. ke abikisi mpe Et là bango aussi, dans cette époque, il Na- a sauvé les hommes. na Il ntango a wana attiré mpe à lui pour que abenda nous mpe revions dans la abikisa gloire. bato Croyez-vous vraiment? bakomona mpe nkembo na yo Alors nous sommes satisfaits. boye tosepeli. Et aussi, dans le réveil suivant, na bolamoki ezolanda savez-vous quand ça devient critique? boyebi ntango nini ekomaka La yombe situation devient grave lorsque Dieu révèle ekomaka quelque chose yombe que les hommes. ntango nzambe azofongola liloba na ye wana nde ebendaka bidondo Tant que Dieu révèle quelque chose, ntango nzambe que les hommes afongoli l'acceptent eloko moko mpo na bato banso dans la mesure où cela leur est prêché. na wana eteyemeli Ils ne peuvent pas bango croire plus, bakokondima koleka te car la foi vient de la pamba te prédication. kondima La ekouta na prédication vient matei de la parole de Dieu. na matei eutaka na liloba na nzambe moto Ne nyonso peut accepter akoki kondima pour lui mpo na ye dans la foi na kondima uniquement la bobele partie qui lui a été eteni prêchée, oyo la bateya partie ye de la parole. ya liloba na nzambe Ainsi, boye nous reverrons dans la gloire tokomi tous les rachetés de tous les temps. tokomona na nkembo baoyo nyonso basikolaki Fondateur uta ntango ya du John communauté Smith baptiste, oyo ya et tous ceux babaptiste qui prêchaient à l'époque, na baoyo tous baza ceux koteya na qui ont ntango été wana particulièrement utilisés par oyo Dieu nzambe lors du asalaka na réveil bango de la mosala. Nous allons revoir tous les rachetés, tokomona tous les âges. basikolami nyonso ya bileko biso Même un Abraham, Isaac et Jacob, me ata Abraham qui ne savaient rien de la Isaac conversion, de la Jacob nouvelle bayebaki naissance, eloko du babengi baptême, conversion te bayebaki eloko babengi du bateme baptême te de l'esprit. bateme ya molimo te bayebaki yango te Eux aussi, bango nous mpe les reverrons là-bas. tokomona bango kuna. Mes enfants, avec notre Dieu, tout est déjà arrêté. bandeko na nzambe na biso manso asili kobongisa Construit l'âge.
atonga Et puis, il y a arche. ce petit verset. Noé atonga Il arche. fit exactement comme le Verset Seigneur moko lui ya avait moke ordonné. elobi Amen. asalaki yango ndenge nkolo asengaka ye aordonaka ye. Amen. Dans le nouveau verset, Na verset ou ezolanda bien dans le Nouveau Testament, na boyokani na ils ont un sika seul passage passage qui moko dit il était elobi juste et prophète de Dieu, ye et que azalaki dans son âme juste et que son ye âme azalaki juste a sem souffert de tout ce qui na etango na ye passait à l'époque. kasi aza konyokoma na maso to ezolekana na eleko na ye Depuis Enoch à Malachi, uta tous Enoch ceux à qui Dieu a parlé, tina tous Malachi ceux qui bao ont cru nyonso en to lui, nzambe alobela les bango verront tous. tokomona bango banso. Je le répète, Nazongeli yango lisusu ça devient grave uniquement lorsque Dieu parle, lorsque Dieu ekomaka révèle sa parole, pasi ntango nzambe azoloba ntango azofungola liloba na ye introduit ou conduit plus profondément ntango alingi akamba que les hommes. akende na bango na mozindo wana ebotaka mindondo Car po ete alors la désobéissance, bozange kotosa motema l'incrédulité ekenze ezokota. s'installe. Ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Bongo biso toza mpona bongo te toza bongo toza awa mpona kondima Ce qui nous est prêché. kondima oyo bateyi Mais si biso. quelqu'un pense aujourd'hui que ce qui suffisait il y a 400 ou 200 ou 100 ans ou 50 ans, celui qui croit que ce qui suffisait en ce temps-là suffit aujourd'hui, Kasi celui-là soki moto andimi ya 100 ans 50 ans 30 ans andimi ke oyo eza kosuffire na ntango wana yango mpe eza mpe lisusu lelo wana te afin de les voir. wana te. C'est un autre jour, lelo eza mokolo mosusu le jour et le temps où, ngonga dans oyo lequel oyo le plan nkolo de salut de apesi Dieu biso arrive mwango na à son lobiko terme. nyonso ezokoma na suka na yango. Parviendrons tous, ou alors nous parviendrons tous à boye la perfection. tokoma biso banso na bobongi be. J'étais quelque part, nayaki esika il a dit songolo à sa mère, mwana mobali azoyebisa na mama na ye un jour, mokolo tu moko finiras dans une maison okosuka de retraite na baretraite na ndako ya bampaka kuna ya baveillard qui s'occupera de toi ou prendra soin de toi. api okomona moto te okosokipe na yo oprendre soin na yo te. Cela lui a transpercé le cœur. wana ebebisaki motema mama na Une ye femme qui n'a fait que du bien dans toute mwana sa vie. maso banda bomwana na ye bolibala na ye asali malamu kaka mpo na mwana na ye. Ce genre de personne bato ya motindo va boye ainsi kibayo olobaka boye expérimenter un babiki te une nouvelle naissance. mbotama sika te. Ce genre de personnes doivent avoir la nature de Jésus. esengeli baza na lolenge na On bonzambe va blesser, mpo na kozokisa moto boye même avec des paroles. ana maloba nyonso to ya Parfois, les mabe boye. paroles peuvent causer ta mosusu maloba na biso ekokopesa bapota ya monene oui, que c'est simplement horrible. ezalaki mabe Et nous avons makasi. appris, comme le dit nsima l'Écriture, toyokaki yango kolandisa que makomi chacun soit prompt moko élan à parler, abelema élan à se mettre. koyoka ka alobaka mingi te La colère de l'homme azwa kanda mbala moko la te justice de parce Dieu. que kanda na mutu ekokokisa boyengebene na nzambe te. Amen. Jacques 1. Nous voulons implorer la grâce de Dieu tolingi kobelela ngolo na qui nzambe nous préserve, mpo te abatela biso qui nous préserve abatela biso aussi de nous blesser na les uns les autres. ete tozokisa na bapota te biso na biso. Comme cela arrive souvent si vite. yango eyaka ntango nyonso na lombangu. Voilà déjà la tristesse tala mawa deja ekoti na maloba mabe et la douleur. mpe na pasi. Et chaque personne qui ressent de la douleur moto ne se sent nyonso pas bien. azokoyoka pasi azoyoka malamu te. Les autres ne se sentent pas bien en notre présence. bato mosusu mpe bayokaka bien te soki toza wana. Faire de nous des personnes qui ont une profonde compassion. asala biso bato oyo baza na mawa monene Marchent dans ses voies et qui savent aussi oyo bazotambola quand banzela na ye opportun po bayebi lisusu parler. ntango nini esengeli koloba. Et
J'ai remarqué dans le texte qui a été lu. D'ailleurs, je suis d'avis que nous devons laisser la parole de Christ appliquer abondamment par Ici, nous lisons quelque chose de très particulier. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, je crois que mon cher frère a déjà souligné le verset 4. Il est ici, 4 Jean 16, mais je vous ai dit ces choses, lorsque l'heure de l'accomplissement viendra, ngonga ya kokokisama makambo eye bokanisa ngai nayebisi bino yango. Ce qui est beau oyo malamu awa dans ce qui nous arrive, na oyo ezoyela biso na oyo eyaka na bokonzi na Nzambe, ou ce dans quoi nous sommes introduits ou en quoi nous participons, que ce soit na makambo bokonzi na Nzambe bien ezalaka ya malamu ou ya mabe. Tout nous l'a été dit. Nyonso bayebisi biso yango na yambo. On vous persécutera. Bakonyokola bino. Un frère telemela muninga pensera avoir rendu un service à Dieu. Moto kokanisa saleli Nzambe musala. Zokande komami vous tuera croira nani o nyonso koboma bino akanisiki azosalela Nzambe musala. Oui, une belle offrande. Azembeka kitoko. Donner un autre prix, c'est une chose facile. Kopesa talo eza eloko pete. Kasi mikabana ni yo moko. Sacrifice. Lokola mbeka. Vivant et agréable à Dieu sur oyo ya mutuya ya bomoi posi liboso Nzambe. Être écrit dans Romains chapitre 12. Ekomi na baloma mukobana zomi na mibalo. Wana eza eloko mususu komipesa mbeka encore frappé ya yo moko. Ekeseni na kopesa mbongo. Le Seigneur l'a exprimé. Eloko etuti ngai ezali lulenge nkolo na biso alimboli yango. Verset 2, deuxième partie. Jean 16, verset 2. Jean 16, pardon, verset 4. Jean 16, verset 4, pardon. Je ne vous ai pas tout dit dès le début, parce que j'étais encore bino nyonso tu na ebandeli. Naebisi yango bino nyonso tu te na ebandeli. Il ne pouvait pas le supporter. C'est comme s'il n'était plus avec eux. Il y a des instants où il leur parle. Et nous reviendrons plus tard sur le passage où il dit « Le temps vient où je ne vous parlerai plus. » Là aussi, il y a une phase. Les choses avançaient de clarté en clarté. Le Seigneur pouvait progressivement étayer les choses. Il est dit ici, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. » Lorsque le Seigneur était sur terre, il pouvait être à Jérusalem, mais il n'était pas. S'il était en Samarie, il était lié na ngonga oyo ezokozala au lieu. akangamaki na esika. S'il était à Canaan, soki azalaki na Canaan, il n'était pas à Jopé. azalaki na Jopé te. Lui, il peut être partout. Kasi sasa ye pe akozala bisika biso avec tous les croyants, akozala na bandimi banso na bareunion nyonso mpo elaka ezali elaka eza boye bipai mibale misato basangani na nkombo na ngai naza kati na bango. Amen. Matthieu 18, verset 20. Ainsi il leur dit, boye alobi na bango, il est bon pour vous que je m'en aille. ezali malamu mpo na bino ete ngai nakende. Oui,
c'était aussi bon pour nous. S'il était resté à Jérusalem, Jérusalem, les disciples voulaient Bayokoli. établir son royaume. balingaki Ils étaient atia déçus. bokonzene wana bazali kutu bayokaki mawa Nous pensions que tu allais biso tobanzaki te racheter olingaki Israël, osikola Israel otia bokonzi na yo mais c'est kasi passé autrement. elekeli ndenge Il devait mosusu d'abord créer les conditions nécessaires. esengelaki nano asala lolenge esengeli Le royaume. mpona bokonzi na nzambe eya kofanda. Il fallait d'abord comprendre que le esengeli royaume de Dieu ne vient pas avec des kososola signes extérieurs. ke bokonzi na nzambe eyaka na bilembo ya libanda te kasi na bilembo ya kati. Et puis vient le temps où le royaume de Dieu sera visible. Alors ngongo ekoya oyo bokonzi na nzambe ekomonisama Nous polele régnerons avec le Seigneur. ebonda nde tokokonza na nkolo na biso yesu. La tristesse avait envahi les disciples. mawa ezwaki Et bayekoli nous arrivons maintenant au point qui me touche particulièrement. tozokóma na esika ezosimba ngai na motema mpenza. Quand j'ai eu cette nouvelle aujourd'hui, ntango nayokaki sango yango lelo et j'étais tellement ému, nasukisamaki na les motema larmes coulaient sans que je mai ezokita ngai na misu On réfléchit sur beaucoup de choses. ekokanisi na makambo ebele. La vie de chaque être humain est courte. bomoi ya moto na mokili eza mokuse Aucun jour ne revient, aucune semaine, mokolo aucun mosusu mois, ekozonga aucune te année, semaine aucune ekoya heure. te jour ekoya te semaine ekoya te ngongo ekoya te. Ce que j'ai pu faire pour Dieu, nde ngai nasalamaki bongo mpo na nzambe cela avait porté. donc mbuma yango ememaki yango wana. Et vous savez bien qu'il y a des moments dans la vie où on s'examine devant la face boyebi de ke Dieu. na bomoi tomitalaka liboso na nzambe mpo na koyeba nini yango naza. Comme il l'a dit, si nous sommes allés pour porter du fruit, soki laissez-nous du tokendeki fruit. mpo te tomema mbuma tika te mbuma yango ewumela na Jean Plusieurs pensées 15 me sont venues à l'esprit. mpo makanisi elanga na mutu Tout a molimo commencé lorsque j'ai récemment parlé avec des personnes incroyantes. nyonso na ebandaki ntango nasololi na bato bazalaki Ils nous bandimi ont te rendu visite ici. nakamwaki Ils ke étaient bato wana très intéressés de baye savoir kotala biso comment awa se déroulait kasi la vie ezalaki na mutuya en communauté. mpo na koyeba bomoi awa na communauté eza ndenge nini. Et vous pouvez imaginer ce que j'ai répondu. bokokanisa eyano ngai Nous sommes napesaki une bango grande famille. oyo tolobi toza libota Parmi monene nous, tout le monde connaît tout le awa monde. biso banso Tout le toyebani monde veille sur tout le monde. tozosenzelana J'ai alors décrit exactement na comme lobi devait être. ndenge yango esengeli ezala ndenge nazali kobanza J'ai présenté les choses comme si c'était ainsi. natalisi makambo lokola ezalaki bongo. J'étais tellement ému intérieurement, lelo oyo la question m'est venue. likambo nayoki mawa J'ai motuna rendu le eyeli ngai témoignage vrai, eske napesi litatoli malamu ou alors la chose n'est pas comme tu l'as dit. o eloko eza ndenge nalobeli yango te Je l'ai exprimé nalimboli yango comme je le souhaite, ndenge nazokanisa comme je le ressens. ndenge nazokoyoka yango Et je voudrais le dire. nalingaki naloba En ce qui me concerne, na po etali ngai nandimi d'un cœur sincère, na motema moko je crois compatir avec ceux nayebi kozala na mawa na baoyo bazonyokama avec ceux qui pleurent, na kolela na bao bazolela réjouir avec ceux kozala qui se réjouissent. na esengo na Cela bao m'a baza na été donné esengo par Dieu. wana epesemi ngai na nzambe Mais pourtant, kasi c'est si difficile eza de pasi le mettre en pratique. kosalela yango na misala. On peut si difficilement le montrer aux autres. tokoki kolobela yango na Montrer aux baninga autres la part qu'on a à ce qui leur arrive. tokoki kotalisa yango na Nous ne baninga sommes pas encore assez, ntango bazwi nous ne makambo sommes pas encore assez proches kasi les uns les autres. totikali kopusana pembeni na Il y a pembeni na beaucoup de baninga te difficultés. makambo Nous eza n'avons ebele pas encore vraiment appris toyokeli ata à te vivre ensemble. kobika elongo te. Parfois, les incroyants ta sont mosusu plus sages. baoyo bandimaka te baza na bwanya Les croyants deviennent très vite hautains. bandimi na mbala moko bakomi lolendo lufundu Jugent, bakomi ils kosambisa condamnent. bakomi kokweyisa. Mais nous devons apprendre du Seigneur. tozenge toyokola Il na dit, nkolo apprenez de moi. Je suis doux et boyokola yango na humble de cœur. ngai naza Amen. doux humble du cœur. Amen. Amen. En même temps, j'ai pensé aujourd'hui nabanzaki lelo
que l'Église ecclesia devait bien finir elingaki par kosila atteindre ce stade. na kokoma na eteni moko ya malamu dass sich jeder, der vor Gott bestehen will, sich dem Worte Atteindre aussi le stade où tous ceux qui veulent subsister devant Dieu se soumettront à la parole. ecclesia esengeli koma na eteni moko ke bao banso balingi batosela na nzambe bakoma na niveau moko bamisokisa liboso na loboko na nzambe Mais kasi tous marcheront vraiment dans les limites de la parole. kasi esengeli batambola nyonso to na lolenge ya mindelo ya liloba. ob wir nicht alle in etwa La question que je me pose mutuna nazo mituna maintenant est la suivante. yango oyo N'avons-nous pas tous à peu près le même sentiment? biso banso toza na sentiment moko te mpona koyeba ete Nous devons être plus intimement mpona koyeba ete chaleureusement esengeli biso na biso mo tolingana de makasi cela. göttliche Liebe Il devrait être possible esengeli esalama d'être tellement unis tozala na bomoko na bolingo na nzambe dans la douleur de tous, na bapasi ya baninga na bisengo ya baninga à la joie de tous. dass wir wirklich Que nous soyons vraiment zusammengefügt sein unis par Dieu tozala en un mpenza seul. tosangani na nzambe na bomoko. erstaunlich. Ich las gerade gestern Et in die Nacht hinein j'ai lu hier soir natangi lobi na quand on a pokwa lu un livre tamba écrit memenga par un pasteur mukanda luthérien de Berlin, mukanda kuna na bakomeo na Berlin mais un pasteur qui est un vrai protestant pasteur moko azaki protestant en sol et qui est contre le pape, atelemeli contre pape le diable. atelemeli kola pape atelengi atelemeli diabolo Je ne soupçonnais même pas qu'il y avait encore naza kobanza te une telle chose. ke bato ya boye bazali. hat der Il y a dans son livre un message d'un pape quelconque qui a dit Christ est certes la tête, mais Marie est le cou bamosusu batangi qui Christ le dirige. azali motu Marie azali kingo ezokamba ye. Ausdruck überall Qu'une percée est en train de se produire partout. nayebaki Croyez-le-moi, te ke le diable ne boyebi dira pas tout. ezokota na bato boye te kasi zabolo akozipa bato nyonso Une miso te. séparation alle Kirchen à travers toutes les hindurch communautés et les communautés libres. die, auch wenn sie sonst Il y a suffisamment de gens qui, même s'ils n'ont pas reconnu la vérité, bato bazali ils ne veulent ata pas suivre. le ayebi chemin mpenza de solo leur solo monde. te kasi akolanda Et cet homme, bato nyonso na bongo te. le spiritisme, Niveau ya mabe ya molimo avec l'invocation des morts et ainsi de suite. ezipi bato ebele kobelelaka bato Je me suis bakufa. réjoui que les gens aient le courage. Basepelaki ke bato baza na courage na ngonga Pas oyo seulement frère Franck, ya kobimisa polele makambo wana kaka ndeko Frank te me bato mosusu mpe bazobimisa mapolele mettre en lumière ce qu'ils ont reçu. po atia polele oyo bango bayambi na makomi. wie ich eben schon Et sagte, comme je viens de le dire, Yuta ndenge nauti koloba je crois que nandimi ete Dieu Nzambe eine ganz accordera à l'humanité une chance akopesa réelle, très chance réelle, une offre de grâce, ngolu avant que la porte po ne se te ferme pour toujours. bato bafungola mitema. werden sich auf die Seite Jesu Christi Et certains se rangeront du côté de Jésus-Christ, notre bamosusu Seigneur, bazala na ngambo ya seront Jésus peut-être alle Wahrheit eingeführt werden. encore introduits dans toute la vérité. na mosusu bakotisa bango na bosolo. Abhalten zu glauben, Qui veut contester ou m'empêcher de croire que comme l'Esprit de Dieu est venu sur les églises et les églises libres pendant nani yango kopekisa ngai oyo akotelemela ngai et a éclairé ndenge molimo ekitaki likolo na mama ngomba mpe engengisi bato qui veut contester ndenge na ntango na lelo mpe lisusu le même esprit de Dieu nani à la fin akokotelemela des temps, molimo moko ya en nzambe lumière na la ntango na parole suka qui epesi biso s'accomplit maintenant pole ya pour liloba. ce temps. nani akopekisa biso na ntango oyo N'éclairera-t-il ete pas, molimo wana n'éclairera-t-il pas engengisi à bato ceux te qui sont destinés à na avoir baoyo part bakanamaki ete bayamba bosolo na nzambe pas encore faire? nzambe akosala yango lisusu.
Oui, peut-être nous devrions attendre encore un ta peu de mosusu temps. esengeli tozela nani Ceux qui peuvent attendre. oyo bazela oyo bakoki kozela Pensons aux prophètes, pensons aux hommes de Dieu. tobanza na baprofete na bato na nzambe bango nyonso bamoïse Vous pouvez le lire. tokoki kotanga bango Moïse a commencé 10 ans plus tôt. moïse abandaki 10 ans Trop tôt. trop tôt abandaki 10 ans Au lieu ministère na ye d'attendre les 400 ans, olie azela 400 ans après 390 ans, exactement après 390 ans, après 390 ans c'était le temps pour lui. ezalaki ngongo mpo na ye En lui, sa vocation. kasi kati na ye mbela ezalaki Dieu l'avait envoyé. ayebaki mpo nini nzambe atindaki ye Mais kasi le temps ngonga devait venir. esengeli eya Et lorsque le temps fut accompli, ntango ngonga ebetaki Dieu envoya son fils nzambe atindaki mwana na ye dans la chair. na kati ya likambo yango Pour tout, le temps doit venir. Et quelle était la conséquence? bebe ezelaki nini Moïse a agi avant le temps. Il a mosa battu à mort un Égyptien. asalelaki liboso ya ntango na ye na Le lotomo lendemain, deux Hébreux wana ememaki liwa ya égyptien mokolo elandi bahébreu babendani mpe lisusu moko na bango akei alobi na ye attention, calme-toi. keba na Tu yo crois que tu peux nous traiter comme tu as traité l'Égyptien hier? olingi osala biso ndenge osalelaki baégyptien lobi C'est retiré, moïse alongwaki c'est retiré d'où il était venu. epai awutaki Gingen genau noch 40 Jahre. Exactement 40 ans se sont encore écoulés. solosolo 40 ans mpe eleki lisusu Précisément, yango tout toyebi ce na temps a duré bosikisiki 430 ans. nyonso to ewumelaki 430 ans Il faut savoir attendre. esengeli kozela Je vous le dis, nayebisi il y a bino quelqu'un qui brûle d'avancer, c'est moi. Mais merci je me garderai bien. ngai moto ekokupela kasi nakomibatela malamu Je l'ai déjà dit ici. nasi nalobi yango Nous awa attendons que les dernières choses tozozela produisent dans l'église épouse. makambo ya suka esalama na eklesi ya mwasi eklesi ya mwasi Je l'ai déjà épouse dit ici. Nous nalobi attendons yango que les dernières choses se produisent dans l'église tozozela épouse. ete makambo ya suka esalama na kati ya mwasi ya libala Que l'église épouse, tososoli ete eklesi oyo mwasi ya libala ekozala a été appelée à sortir na totalement bato bipai na bipai babiangi bango mosika ete babima les choses les unes après les autres. mpo Il faut tozomona les makambo considérer ndenge comme ezolandana la dernière chose mosala ya est vraiment suka à la fin. ekomi ya suka na Nous ntango sommes mpenza confiants, parfois un peu découragés, toza un na peu confiance désespérés, un ntango mosusu peu mwa découragement ezokota et puis kasi nous entrons dans la présence de Dieu et une nouvelle tozokota paix, na une nouvelle bozali na confiance, nzambe une nouvelle foi na vient dans nos confiance cœurs. na kondima na sika Nous ne croyons pas en nous-mêmes tozondima na biso moko te et nous croyons en Dieu. bongo tozondimela kaka nzambe Mais nous croyons en Dieu. tozondimela Nous croyons en ce nzambe qu'il a dit. tondimi na oyo alobi Que nous sommes ancrés. wana nde biso tokoti Überführt. Ce qui est encore très important dans Oya le motuya, passage de Jean 16, na passage Jean 16 c'est le fait que le Saint-Esprit convainc de péché. ezali oyo te molimo santo ezosukisa Prompte mpo na à masumu se convaincre mutuellement de péché. te towelisa kosukisa na bato oyo eza lisumu oyo eza lisumu te Sind noch selber Ils vous bis über beide saisissent par le col mindestens et essaient de vous expliquer ce qu'est le péché. alingi akanga oyo na makasi mpo aexplike oyo eloko nini babengi lisumu bato aboyi Dans le péché de l'incrédulité. bazo na lisumu na Beaucoup se ekenze placent mingimingi bazomitia likolo ya baninga pharisiens. baza likolo bafalisai Leur cœur était un repère de brigands. bazalaki Et bato une mabe maison de Dieu, une maison de brigands. ezalaki Mais extérieurement, ils bazalaki portaient de longues robes. bato mabe Ils ne laissaient pas voir zokande grand-chose. na libanda bazolata baroba Ils milai laissaient saluer par tout le monde. balingaki bapesaka bango mbote bisika nyonso bazokende
que ce soit dans les mariages, ils étaient toujours assis devant. Tout le monde les saluait, Rabbi. Ils étaient pleins d'ossements morts. Ils étaient blanchis. Mais extérieurement, je pense à Jean 9. Je ne suis pas méchant, mais on voit bien comment ça se passe. Ils ont été en détresse et ils se sont immédiatement placés en juge, en avocat. C'est quoi? Ils l'ont attrapé. Et qu'est-ce que tu dis? Les attrape eux. Qu'est-ce qui se serait passé alors? De toute leur force. Mais ici, il dit dans Jean 16, quand vous serez allés, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde. Versets 7 et 8. Verset 7 et 8. Les évangélistes bangonde bafungula miso na baninga te molimo musantu nde nakuteka liloba na nzambe yende mutu akusukisa ekozala makasi. Amen. Alléluia. Je vous le dis, c'est là le point essentiel. Nous avons un nouveau besoin d'une proclamation pendant laquelle le Saint-Esprit commence à agir. Parce qu'il devrait alors peut-être se calmer. Mais que l'Esprit puisse les convaincre. Amen. Et qu'ils puissent alors accepter le salut et la rédemption. Bandima lobiko pena lisikoli. Il ouvrira les yeux du monde sur la justice, principaux. Et les trois choses principales. Quelle justice s'agit-il? Quel péché? De quel jugement? À quoi ressemblent ces trois choses en réalité? Il lit le verset 9, Jean 16. Verset 9, Jean 16. Que ça commence. Au sujet du péché, il ne croit pas. Ainsi, il s'agit de l'incrédulité. Le péché de l'incrédulité. Dans lequel tout le reste manifeste. Ouvrira les yeux du monde sur le péché. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas. Et là, le Seigneur dit, vous pouvez tous le lire. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous aurez Jean 8, verset 24. L'incrédulité, cette chose mauvaise qui remet en question la parole de Dieu et fait Dieu. L'Esprit de Dieu ouvrira les yeux du monde. Car nous faisons partie de ce monde. Dieu ouvrira les yeux du monde sur le péché. Et le deuxième point, de la justice. Je vais vers le Père. Qu'est-ce que c'était? Il a accompli l'œuvre en tant que fils de Dieu. Puis il s'est assis à la droite. Il a accompli l'œuvre en tant que fils de Dieu. Puis il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. À propos de cette justice, Dieu a rendu à en Jésus-Christ. Vous pouvez
lire la parole. J'aimerais vous le lire. C'est écrit dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Il est parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le Bamina, Jésus Christ. 3, verset 27. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croient, victime propriatoire pour manifester sa justice. Sur la justice. Après que le sacrifice aura été accompli et que la justice divine aura été rendue aux croyants. Amen. Enlisés dans le péché et de l'incrédulité. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Nous sommes l'incrédulité. Nous sommes devenus croyants. Nous sommes devenus croyants. Que Dieu nous a justifiés. Amen. Personne qui doit se justifier. Dieu a déjà justifié. Ceux qui n'ont pas encore expérimenté la justification. Mais nous ne voulons pas les aider en cela. Nous continuons dans le verset. Le verset 26. Verset 26. Il voulait ainsi Romains 3, 26. manifester sa justice afin d'être lui-même juste celui sembo qui a la foi oyo en Jésus. azalina kondima ya Yesu. Amen. En ce qui concerne ce sujet, beaucoup préoccupé Luther. Luther kotela kiango na likamba ko symbolise. Donc kondimela na musala ya liseko lilekati na Yesu Kristo. Oui. Ce sujet qui a préoccupé Luther. Ezalaki likambo ya Luther. L'assurance de la foi. Kosuki samana kondima. Kosuki samana lobiko. Il en va de même pour nous. Yezabongo pepo na biso. Qu'avons-nous dit ici il n'y a pas longtemps? Les gens qui ont fréquenté, qui ont pris part à des meilleures réunions dans toute leur vie. Batoyo bakota kina ba réunion ya kitoko na bomwe na bango mobimba. L'assurance qu'il les a acceptés. Et alors, on est bouleversé. On se demande ce que la parole de Dieu. Alors, nasuka nango bakomi bouleversé. Ba ebite ni nando banzambe mula balingami totalela moteme 15 na bisote tondi melande nzambe. Ouvrons les yeux dans la foi. Tofongola miso na kondima. Sur le péché. Na wetali lisumu. Sur le péché parce que nous n'avons pas cru. Parce que maintenant, par la foi comprendre. Tokoka kondima, tososolo na kondima, ete tozuibu yenge beni nanzela ya mbeka na Yesu Kristo. Deuxième mokonzo. Très simplement partie de la chose. Ezali kaka likambo moko wana. Jean 16. Sur le jugement. Na otali lisambisi. Le prince de ce monde a été jugé. Pote kumu ya mukilo yo basambisa yi. Que le Seigneur n'a pas prononcé le jugement, ou plutôt la condamnation sur l'homme, mais Zambe atikele kokwesa mutu te, mais likola Satana. A prononcé jugement likola Satana. Directement, il a fait la promesse. A pesé la ka. Ete momboto ekoya. Ekonyata. Ekonyata mutu ya nyoka. Et si nous croyons, si nous le croyons de tout cœur, le prince de ce monde a été jugé, comme le Seigneur l'a dit. Maintenant, le jugement vient sur le prince de ce monde. Donc, tombé du ciel comme un éclair. Vous voyez déjà la victoire. Satan. Que devons-nous voir alors après Golgotha?
Il voyait la victoire sur Satan même avant Golgotha. Azakumona elonga likola Satan même liboso Golgotha. L'ennemi vaincu et précipité du ciel. Bwakise na mukili na lola. Ne peuvent être révélés que par l'Esprit de Dieu. Que makambo ye kokufunga makaka na Molimo Santo, c'est vrai. Et savez-vous qu'il y en a beaucoup dans cette génération. Boyebi ke bele bazana génération. Je souhaite de tout cœur que nous puissions encore une fois, comme au commencement du temps apostolique, faire l'expérience de véritable action de l'Esprit. Pour l'instant, nombreux sont ceux qui sont point dans la deuxième sphère, le domaine spirituel. Deuxième sphère. Fondamentale na esprit. âme. Kasi libiki ya mitema na bango ezate. Sukande singeli kusala libiki ndenge na tanga bantoma. Dieu Nzambe veut nous affermir. akoye kolendisa biso. Il veut nous fonder. Alingi kokomisa biso bilombe. Se révéler. Pa mitalisa biso. Il y aurait tant de choses à dire. Makambo ya bele akolobe ezali. Des paroles si précieuses que notre Seigneur a prononcées. Oyo mukolo na biso atatoli. Il veut par elle s'adresser à toi et à moi. Alingi kolobela yo na ngai. Pour nous poser la question suivante. Kotuna biso mutuna boy. Dans quelle mesure Na lolenge nini? Nkolo a-t-il accompli dans nos vies, akokisi na bomo na biso na elimu na biso oyo alaki. Ça aussi c'est Wana pe ezali kambo. Oui. Boy. Il a dit avant, Alobi, afin que lorsque l'heure de l'accomplissement viendra, alobi tango ngonga ya kokokisa salami bongo boso solonga na ebisaki bino. Que ce soit au sujet de la persécution, Ezala na kotala ya minyokoli qui convaincra de péché, oyo kusukisa na bino na silisumu nini peu importe ya jugement na boyenge beni où ce qu'il a dit s'accomplit, oyo ye alobi ekokisami tokase avec reconnaissance, na reconnaissance ete solo alobela biso yango amen. le prince de ce monde mokonzi ya mboka oyo ya mokili oyo asambisami et le châtiment etumbu qui aurait dû nous frapper, oyo esengeli ekweyela biso notre Seigneur oyo ekweyeli nkolo na biso mobikisi na a biso ensuite écrasé la ye nsima nango anyati ce monde, mokonzi ya mboka oyo ya mokili oyo la mort et l'a vaincu. Amen. alongi ye liwa. Si nous pouvons croire tout cela, soki tokoki kondima nyonso wana et faire confiance à Dieu, totia confiance na biso epa nzambe sa parole, ye aza nsima liloba na ye. je pense presque que nous pourrions expérimenter na banzi ete tokoki kobika même des résurrections des morts. ata liseko na baoya. Nous avons une parole de Dieu dans toute sa plénitude. toza liloba na nzambe na mobimba na yango. Nous n'avons pas un tiers. toza na ndambo te ata ndete na mibale te toza afungoli biso misu. A dit. Alobi Ne devrions-nous pas recevoir une pleine mesure de ce que Dieu fait? esengeli tokokozwa te mobimba na oyo nzambe aza kosala te. La parole qui a été prêchée au temps déterminé n'a-t-il pas toujours aza na liloba te oyo ate yango na ngongo esengeli et ne l'a-t-il pas vivifié? liloba yango apesi yango te na bomoi na mitema na biso. Nous avons entendu la parole pour ce temps. toyoki liloba na ntango oyo L'Esprit de Dieu molimo na nzambe vivifiera. akopesa bomoi. Amen. Amen. Frère Branham, ndeko vous Branham répétez. akoki koloba Oui, d'après Jean 14, verset 12. d'après Jean 14 verset Les œuvres, misalo ngai naza kosala oyo ngai nazosala vous les ferez aussi. bino mpe bakosala yango. Que Dieu nzambe nous accorde la connexion à lui, apesi biso oyo ya la ye compréhension bososoli dans nos relations les uns avec les na autres, boyokani na biso na biso afin que comme le dit l'Écriture, ndenge liloba ekomi elobi supportions les uns les autres dans l'amour, tokose supporte biso na bolingo. que lui, que toutes les choses qui causent des problèmes makambo nyonso ezobota mindondo soient pesées eloba avant d'être dites, topeze yango liboso ete toloba afin de considérer les conséquences. po te totala mbeba nini ekoki koya. Que
Que Dieu nous accorde la sagesse Nzamba pesi biso bwanya. pour le court temps qu'il nous reste Pona ngongo etikeli pona biso. afin que nous puissions le mettre à profit pour lui. Toti yango pona Nzambe. Faire de nous Akokosala na biso. un exemple vivant. Ndakisa ya bomoi. Amen. Je serai heureux si à la fin, Nakozala nesengo na suka. tel était mon peuple Oyo azaki libota na ngai. ou mon église. Oyo azaki église na ngai. À la fin, Na comme suka. elle était au commencement. Ezali ndenge ezalaka na ebandeli. Amen. Frère Branham l'a souligné Ndeko Branham abeti yango sete. dans ce sermon que nous avons traduit, Na serment oyo publié tolimboli. très prochainement. Ya koloba oyo ya suka. Il dit Alobi. que le Seigneur a promis de ramener l'église Kolo à la alaki fin ete dans l'état azongisa eklesia na ndenge où dans l'état où se trouvait l'église d'Éphèse. na ndenge eklesia Efeze ezalaka. Béni de toutes les bénédictions spirituelles. Mapamboli nyonso tuna molimo Croyons tondima. que le rétablissement n'est pas une parole vide. Bozongisa biza maloba ya punda te. La puissance de Dieu pour accomplir Nguya na Nzambe ekokisa maloba nyonso. soit loué et glorifié. Akumisama sanzolama Nzambe na biso. Amen. Levons-nous, Totelema. prions. Tobondela. Merci de nous accorder de croire Matondo ne opesi biso nzela ete tondima. ce que tu as dit. Oyo lobi. Que ton esprit vienne Molimo no ya de nous, ilikona na biso. illumine chaque domaine, Efungola banzela nyonso. révèle et manifeste Etalisa la vie. bomoi. Amen. Amen. Nous t'apportons toutes les requêtes de prière Tomemelio masengi nyonso celles tu de la République tchèque. na République tchèque. Oh Dieu Oh Nzambe. fidèle, Tikate. oh Dieu fidèle, puisse-tu Nzambe ya sembo. avoir pitié d'eux. Oyokela bango mawa. Sache que nous Bayeba. prions Ke tozobondela mpona bango. eux ici. Bien-aimé Sauveur, Molingami. tu connais Mobikisi. les détresses. Oyebi mawa. Nous te prions. Donne à Tozobondela. ton peuple le pouvoir en ton nom. Opesa liboto na Proclamer nguya. ta parole. Na kombo na yo. Croire Bamona. que tu fais Oyo zosala. ce que tu as promis. Oyo laki. Je te prie aussi Na bondelo de lisusu. nous accorder la sagesse, Opesa biso la bwanya. grâce Na ngolu. de bien nous comporter les uns envers les autres. Totambola malamu biso na biso. Que nous pesions Tomekaka. Maloba ya mito liko bimisa. le volume. Na ton nini tozozwela ngo. Seigneur, enlève toute folie de nous Longola maboma nyonso kati na biso. Pese biso ngolu na yo. devant ta face. Liboso elonge na yo. Po ete biso tokoma eloko ya mutuya liboso na yo. Bénis aussi ce week-end. Pambola pe weekend oyo. O Nzambe. Oh Dieu, O Nzambe. consacre toute cette salle Tobonzeli yo salo mobi. qui y entreront. Na bao nyonso bakokota. Kolo. Sanctifie les lèvres, Bolisa bibebo. les yeux, Misu. les oreilles, les cœurs. Matoi pe na mitema. Amen. Ici avec nous. Awa na biso. Seigneur, Kolo. je te loue, Na kumisi je yo. t'adore. Na Au nom de sanzoli yo. Jésus. Na kombo na Yesu Amen. Kristo. Amen. Amen. Amen.